Bonjour na balandi nyonso ya Eco RDC mbote na mokili mombimba ba o nyonso bazwaka tan na bango pona kolanda Eco RDC ba émission o esepelisaka bino na lolenge nyonso bino bolingelaka eza ya bino mosali Fanny Katalea toujours na Merlin Niwa ba o basalaka mosala makasi na kata Eco RDC na pesi mbala moko mbote na mon boss Jean Tuboti Bobwa nde makambo Eco RDC nde makambo mko lelo Fanny Katalea na ba recherche kande na mesana osali la bino na keko yambela bino mukona lelo albinos to mo ekampe ko solola na albinos to mekampe ko tuna ye comment va vivre na kati ya baninga mususu amekampe ko expliquer biso ba réalité oyo bango bakuta na kanango na kati ya ndenge bazala kapo mususu par rapport à bapo na biso bato nyonso nde tozaliawa merci na mbote pe merci lisusu na Lorette Tutu bobo mona boss asa boss dans Lorette Tutu bobo mona boss asa boss également na boss Jean Tiboti bobo nde makambo na sengi na Merlin Niwa afongola biso vraiment to mekampe ko beta lisolo ango nande ko na biso mobala za awa to tuna pe ba mituna amekampe ko éclaircir biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa talilanga écran s'est présenté na bande ko nyonso ba Orlando bayeba. Bon nga komona nga Joël Lengisa Lokole na fayi na salongo no quartier Lemba combien à Lemba. Joël to mekampe ko solola ko bangelo côté. Donc, zala clair, na ba question za biso, ba réponse za yo, pour na ko répondre biso na kata Eco RDC. Joël, tangu ozalaki mwana mkie, ozalaki na facilité ya kosakana na ba ninga no bana mkie par rapport à pona. Mais oui, facilité za na ngo normal. Normal. Kosakana ba tumsusu tout. Margué moi ba Bablo moi mike za ki na ngome tono landa ngote. Moi bablo moi mike za ki ndeti banini. Bon déjà moi ko se moquer na yo bamsu balingi ote bamsu balingi yo c'est un peu ça. D'accord. Ce qu'on a retuna na âge nini oye yaki ko arriver que yo oyeba ke oza albinos. Ezaki na âge ni penda yo oyeba ki penda ke ngai Joël naza albinos. Âge donc on ba 8 ans 9 ans ni na même na comprendre que non naza un peu différent na peau na batumsu soin donc tanya so na comprendre non ti na mon normal ka depuis bon moi na tina comme na 8 ans na mon normal bosko to tuna par rapport ya na kata ya classe ndongo za kuvanda na kata classe par rapport ya collègue no obanda ovanda ne ba moko abande ko mono ndeni to po banda se sentir ndengeni bon na kata classe na normal ba tout banda se perdre ngai ba monsieur banda se perdre ngai bete ka bongo ka. D'accord Joël na ndenge bozalela kana pona bino bokipaka mafuta ko pakola to pe bopona ka bozana kana bikile kila moko o ba pesa ka ke pona o rentre pona ndenge oza bien boy. Mafuta eza nango ya mafuta eza nango za ndako monsieur ba ya kopesa biso eza mo ebele. So bat ba ya kopesa bino ngo ka pardon ou bien zala kaka yo moko sengi ou bien bango mona volonté na bango ba eli. Bon bata bonne volonté bazali monsieur to sombaka monsieur ba ya na ba ela biso écoutez combien. Bon ça dépend ba puis ya ba niveau ba puis ba kisi ya ba mafuta ezali. Obonde balobaka na bino ba albinos bakoki ko kalinga Thompson place yozate moto ekoki kolela ndenge za kamtapelisi makala moto kokolela tek te ba tek wana to pena ba tongu tazo kangelo ko ndenge lela rabongo yango nde lukela bino ba mal bakobebisa bino ba po ba elukela bino ba malade. Bon ba mafuta ba moto wana zo bien nga bon na vivant ngona onte mais et là on a mis ça là ngande lote et moi beti na ngome na kipaka na ngote na ebite so siko so ebeti yo bongo ozwaka précaution nini tango yo au monde déjà qui fait na ngwe bandi nga ebeta ngana onte mais na ki e sala nga pelo monte sala ngelo te na ka bat baba e non so ma moto zuyo na po salo ba dégâts mais ngezo nga plusieurs fois mais
Merci wana bandeko nyonso tozolanda bino mo bozomona lisolo ngo ndenge ezokende to salaka différence ya bapo ya bato te eza na mutu oyo abotami aza pembe ya normal aza teint clair eza oyo aza pembe ya pembe eza pe na oyo aza na po ya albinos eza pe na oyo biso bato lokola bafani kataleya naza na nga na mwindu boye. Joël tomeka mpe kosolola oza na copine? Bon ti na mito aza te bongo liboso aza pila te. Joël mobile lokola yo kitoko lokola yo pendo zangi chéri donc ti banda kola non ozwa mwasi te na olinga mwasi te. Bon tolinga na biso mais na mito ndaza suti. Voilà topusana tobeta lisolo yango et arrivé là que ndenge nini mpona aborder fille moko boye okende kaka kosepeli no aborder obando sola na ye kande ezalaka kaka omoni fille moko kitoko banini omeki kose renseigner bani aza nini nafandaka wapi bobo kande ezalaka kaka tu aborder lisolo andemaki o facile mabanga ete c'est facilité mais il est quand même dans la facilité les acquis contenu à mon qui différence ya pona ye na pona yo bité menga na expliquer pe na ça va na clair so bobo yanga par rapport ya na pona nga to ni na ça va na clair pe na c'est bien clair pe na que non yo so bo yanga pona potoni wana sali mama ba ni na non ils abongo te mais petit à petit toi avancer type comme un peu andimi na ebe siko soka ndimi bongo tango kenda repa na bango fiwana epa na bango elo nini le katon yo kende epa na bango parce que epa na bango moni peut-être moi na bango za kitoko mais alingi albinos c'est un peu moins difficile mais to suka na ba coin solo liga mais kokota pena ba na bango c'est un peu difficile bani c'est un peu ça. Non, c'est au monde a pété que un jour pe au raisonnaté que un jour pe na ko kende pe na koti ata to ba loba na koti ka tokota na biso mais so ba parents bazate moi leki na eto ser na enda ya mbio un peu ka bon mais tebi mité maté moi tebi te lo penser na kati non il n'y a loba ki na côté belle famille peut-être ba nani ezape na batunsu penda ba boya na bango bino parce que za na pona mona bango te bamsu ba boya mais to boya batu nyonso ata mutu mwindu ba boya repe c'est ça c'est un peu ça munoso ba boya repe munoso linga musu pa linga opete yango. D'accord Joël sikoyo tomeka susu moko tuna conseil nini oyo opesa na bandeko bazwaka tana bango ya kokabola bino bato o baza pembe bato baza mwindu bato baza ba albinos conseil na opesa bango to alora bato nyonso biso nyonso salami na nzambe mutakeli biso différence eza na ya poka yaza na mai ngapena na mai na nzoto na makile pa na makila mais ba te po nini bato bamona biso un peu différent na bato mususu mais la différence na mona na nga muti dans son place au kota na koti na ngai ki para route banga note banga te na ngaza ku nde liboso nde route ba na sima c'est un peu ça. Joël balobi na souhaité liwate na souhaité pe lokote mais toyeba moi un peu différence nous ezaka entre ebembe ya ndundu ya ebembe ya albinos na ebembe ya mutu oaza noir aza albinos te différence ezalaka vivant non te ba matanga na mais biso no so kufara différence ina ngo ezalana yo kufi to lo biso to arande mo de so kufi na yo ngabe so na kufi na nga échanger le monde différence ya te bo so nde baloba ke no soki ndundu akati suki yo place okata suki bakata ko suki na salon partout na kata suki na salon na ndaku partout api na kata suki c'est ce ko kati suki basuki no sala na ngoni na tiki nga bupumbu no soit na kangisi on misu na boki na fulu ba wa mike en kombi on ouais. Mais ce qu'on monite que le contraire makambe bima ebele concernant ponabino parce que so balobi so oké côté bateka bakisa bokoko oyo ka bazoteka kis esuki ya ndundu oyo ka bazoteka suki ya ndundu yango baloba ke bino so bokati basuki na bino mo bokenda koteka ngo to pe bokenda osala ngo makambe ebele soko kati suki ya ndundu tika ngo bongo soki pe akolimwa akokufa ba raison nyonso na babimisela biso
yo mtu apprendre ngana yebi yango te suki wana ki okati suki oyeteka atikola sala honte naoki ompeka lelo ka yango wana atikola okangona honte no okati albinos akati suki baketeka yango to basali bakisi je sais pas. D'accord, on participe à peine à ba défilé ou à ba mannequin salamara ya concernant bilamba ndenge ça mo participe à peine. Bon, on a participé non te mais ba jour musu ba so activité zali na kenda na ngai niti ya Yann Mambo et mon azar na ngai c'est un peu ça mais na tikala no défilé non te. Ce que soit les lieux arrivé là qui va proposer au défilé. Au défilé. Je vais le faire parce que la plupart va te belé va le non aux en taille moi mannequin ba nini mais qui pas ngote mais so ba pesinga pinana sala no sala na ngao. Sûr. Sûr, non, ça, non. D'accord, Joël. Donc, tu as commis vraiment que moi qui na souka ya émission na biso ezaki vraiment to lobela sur bateau bazalaka différence entre albinos na biso bateau mwindo. Joël, lelo soki pro mutalingi a sunga yo tope a yamba na association na tu on participe à une association ya ba albinos. Association pas tellement mais et mon akangama na bango mais na kota pina na kati pina association na bango te poani vu que temps classe ma mebele belé ça la un peu ma mon boulot na temps bani mabiso yo kaka association na oyebimaki o na bosani kombo ya ba albinos eza ya ba mapasa moko mibale ba bi bango nde basokipaka na bino vraiment na kolia peut-être na ba makamususu na ba mafuta na bino na ba biloko ebele ba savon na bino na biloko nde bakipa bino nyonso ba albinos la plupart pe ba lancer appel na bango ya soki oza albinos o rejoindre bango. Bon association no bi adia dans tikol na oka bango na onte na oka bango na onte. So bazali biso tozana biso to participer. Ouais, merci beaucoup, merci Joël. To mekasu mom keto solo la to tunona no mom kepe na université au salara nini pe ti ozo tanga université ozo s'attendre na nini na kata université. Bon, na université lo na ça les informatique de gestion. C'est un peu ça, informatique de gestion, ambition, on a Robima, ingénieur concepteur d'informatique. C'est un peu ça. Nazalanga lesi kana otanga batbalinga ngo makasi kutu. C'est un peu ça. Voilà, je siko ba projet d'avenir na yo. O yo lelo olukako sala na ba projet d'avenir, no no ezani. Bon, bah projet c'est belé, on a pu le un jour que non, pour na linga ba binos ming, son la moni bon la nzela, au moins moralati chapeauté, et mon père a kanda. Longo no ka chapeau, pour na moni longo li chapeau bi misi clan musus. Donc longo la chapeau comme ça ba ndeko ne so batalo penza sans chapeau ba ko bosa no pe na chapeau. Ti na longo ala ngai, na longo ala ngai. D'accord. Du genre que non, ala ti chapeauté, autant boyer na nzela ga bongo mo longo comme rouge. Mon atelier bon mais j'ai nos années na otambola bon ndeni bon un jour na bula pena na ça s'appelle moi association moi balbinos ko sunga bango non c'est ma balbinos ba nyonso pega pourquoi to sunga balbinos ka te biso nyonso to araba c'est un peu ça moi ONG moi boye ko sunga bango yango na auto ko tangi likambo ya chapeau soki albinos alati chapeau te to pe mo e frapper makase bebi sa pona bino. Grave. Nga tout le temps na chapeau. Dans le la chapeau ka son la. La matinée mbet na longo li chapeau. Yango. E bebe sa bango pena. Tara vika rayon soleil sur beta yo na ne longi. Nous vika ba conséquences ndezala. Ata yo mo sori rayon soleil beta ne longi. Ça la bien te. Ma moto na nzoto, c'est sur asuna mafuta te. O memere ba cancer ba blo mo bon. Par rapport ya komuna na moi na butu bongo na bien na moi to na butu. Bon, nga mona na ngai na moi na mona na ngai na butu pe na mona na ngai. Mais moi à la kin moi mike bloma mike za on a mis mais na mona na normal. Mais il faut moi ata moi lunettes moi pour un peu moins bien. C'est quoi à propos ya ba mafuta na bino?
ba mafuta bino nde bosela mafuta na bino na aprope mafuta na bino na soki bolingi bozwa yango bozwa kango wapi to pe ba prix nango ezalaka ndenge ni. Bon mafuta nga atikola osomba na onte muta somba ngo za grande sœur na ngai yende emo batindila ga me nga azwa kaka Ye pas albinos ye pas albinos dans mafuta ye mutazwa kaya pesi ngai mais ba prix ils ont un peu moi belé ba nini ba $20 ezali ya ba 15 ezali donc ça dépend ya produit ga on va appliquer ya anti soleil ba bleu belé ça c'est un peu ça. À propos ya bino ba albinos et ce qui est arrivé lelo au balani pena muningano albinos bokobota bano bakozana po bien ou bien bana nyoso bino bokobota bazaka ba albinos. Bon question à race itali mama nzambe ni mutayebi ninga sala mama na to bana pa albinos to misi ba albinos to bana pa albinos to misi be mutu mwindo c'est un peu ça et c'est belé maman. D'accord, pour na ndenge tozi ope mota mulai ozokende no université na yo to comme vraiment na moi shit ya émission comme ndenge za conseil nini oyo opesa ba albinos nyonso comme conseil nini oyo larguer liboso na bango. Premièrement conseil on opesa ba albinos donc base assure na bango mono donc ami mona tege no aza différent na pour albinos c'est belé ba mona non. Et là, moi, aux alabes, nini, so bat mundu bazali, ya oyati. Or, c'est pas ça. Biso tout aura ndengemo. Conseil par rapport à la vie net aux évoluer, que se protéger, à tout le temps. Chapeau na yo, on se couvrir, n'enga la tibo et moi, nini, on chemise, mais donc à chaque fois, faut au bimi, faut toujours na chemise à manches longues bani pour se protéger na moi ba bloma bongo et l'opéra ne sabango balbinos que non ne bazana les belé ba mitika au moins azani ga bongo alatinera bongo te to abatlora batu nyonso que moni don lata ndenge pena munosa lata et ça la bien fort donc ndenge yo lati ndenge latina ngabwe ça non normal. Bamsoma latinika bongo tambanika bongo salité donc c'est pas propre sur la tongo midi pourquoi tara pour na biso un peu moi en tout moment ba nini sala ma genre so pour na ça propre ba c'est pas na biso ça salité yo mo ndeza ra mutsa ça salité ils un peu moi bizarre par rapport à ba tout mwindu ne ba c'est mon carna biso na mona ngora nga so si mon kena na don na cha opi na bu don anu de loti na lekio oh so si mon kena na kino akipo ku na leki na ngau ni wa si mon kana biso ke no amono na nzela yo albino yo ndundu nga na kipango ku na tala wa boyo sko yo finga albino yo sko za mwindu don différence ya radio za mwindu nga na pembe ba na ba parents o que non moi na albinos a obala moi na yo ni ba mswa non te famille ko ba albinos te bobota bana mabete munosa mana ndenge na yi bo bana na po boti bala kitoko bo bana po boti bana mabe ka nega nzambe ka ako a sala un peu moi ma mnena sala ga misano sala na c'est un peu ça. To linga na biso to abiso nyonso batu unzamba keli ya teke no final binos boe o un peu moi je conseille en pesa ni za pa ba fille pour ba garçon mingi ba kipa na bango te ba fille ndo mona bo bengie ba nini akimi na o comme masolo mo ba nini me na kipa te me ngaso na ye wana na fandi wana pena na zali e o mama na mutunda fandi wana c'est un peu ça. D'accord, merci Mingi Joël. Soki okokolongo la biso chapeau, ope sa numéro na contact na batunyo so ba lukaba contacter yo soit na ba mafuta, soit na ba projet ou par rapport ya musala oyo sali tope ba associer, ba associer nous na ba projet nous ndongo lobi o sala pe ba ONG. Longo na chapeau, na komo yango. Longo na chapeau, obi par rapport ya il y a ni numéro no ya téléphone pour na batunde ba luka ko contacter.
so lingo contacter ngai numéro na ngala ngo simple 081 25 46 613 081 25 46 613 ozonga partout SMS WhatsApp na Facebook ni na comment na Joël Lingisa wani za un peu moi vite au monde nazala nga na bona mutu nyoso alingo contacter ou a contacter so aza bato ba bonne volonté kusunga biso na mafuta ba bleu belé o contacter ngai nazala nga permanent téléphone eza yango na yambala ngai. D'accord, merci beaucoup, merci wanezaki bongo Fanny Katalea tolobaka makambo ba musicien te tolobaka makambo ya ba comédien to pe ba comédienne te toloba pe na makambo etali ba pona biso ndeti lelo mko lelo Fanny Katalea na kitaki bongo na commune ya Lemba pona solola na Joël Oaza albinos par rapport ya bande kona biso bakabolaka Oaza mwindu Oaza pembe Oaza albinos na pousa na pembe nete po soki na tuti e posona ko sala boy en tout cas eza bien te et ça la rapasi na ba parents o pe bozana bana na bino ya basi soki mwana na yo alingi mutu garçon moko aza albinos pona yo omoni lokola eza kindoki to pe pona yo moni ke mwana no aza na libabe te mwana aza libabe te papa maman eza juste amour bolingo o ye aza nango pona mobali ne albinos aza ndoki te albinos aza soki pe ndenge nini te alumbaka solo te eza juste mutu na mutu fazala na propriété ya nzoto na ye pona bima bien pe abima kitoko yango mko alelo tozaki bongo awa na Joël apesi bino numéro de téléphone en tout cas bosunga na ba mafuta ya kopakola bosunga na ba conseil na bino bosunga na ba relation o boko fungola pona bango et ko sa bango bien asa azo sala informatique musale monani ya côté informatique pona abunda pe lobi na yepe akoma mutu munene ezo senga kaka soutien ya biso nyonso soutien na loba vraiment eza soutien ko latate eza soutien ko sunga par rapport na ba conseil na côté financier na côté financièrement ba côté bani ya côté finance tout wana esalera bien na bongo mko lelo na suki bongo awa tokutani bongo mbala esima bye.